Mbote bandeko. Naye kopesa bino lisolo ya ndeko na biso akomeli ngai. Aza na besoin pour pesa ye conseil. Ndeko na biso amosi. Bolanda lisolo oyo na bokebi nyonso po toza na besoin ya zina bino. Ndeko na biso amosi abala. Aza na mobali na ye. Ye na mobali na ye bazalaka bien. Lelo mabe, lobi malamu, lobi okuna ba problème, bazivaka abongo. Ndeko na biso avant bala tant azalaki jeune. Pour minute azana 39 40. Tant azalaki jeune, azalaki na camarade na ye moko boye. Camarade na ye ya mobali, bazalaki ba camarade. Azalaki na camarade na ye pe abandaki ko sepela ndeko mwasi. Ndeko mwasi pe asepelaki na garçon wana, tant azalaka jeune. Mais tant ben ba se mettre ensemble, camarade ou a présentaki bango akota jaloux, ake koyebisa ndeko camarade ya bi fi wana azalaka mwasi nanga. Donc okoki kobimana mwasi wana bimana ete. Mombali wana pe abanga atika. Atika bane kenda ndeko mwasi akende sika abale. Aboti pe bana libala na ye ezalaka moko malamu moko mabe. Aye kosala contact, aye kozonga contact na copain na ye wana akala o moninga na bango mibale akabolaki bango. Na libandeli ezalaki boni malamu, boni bana, libandeli bandaki kosola okola ndeko ya mwasi na ndeko ya mobali. Au fur et à mesure temps ezo kende. Ndeko na biso na ndako na ye na mobali na ye ezo simba te. Mobali na ye azo tika ekimia te. Mobali na ye azo stressé ye. Mobali na ye azo soignisa ye. Mobali na ye azo finga ye. Mobali na ye aza pe na infidélité. Ndeko mwasi akomi ko se rapprocher na copain na ye ya kala. Bakomi ko se rapprocher na sensi basolaka na téléphone, babenganaka chaque jour, liboso ezalaki maloba ya nzambe, liboso ezalaki ndenge nini bana, liboso ezalaki courage, maloba wana échanger. Bakomi kozonga sa ba pensée ya kala. Soki na balaki yo, mais naza bien. Soki obalaki ngai, mais ero naza malamu. Nazo regrete bano na boti na mobali na nga te. Mais soki na botaki bana o na yo, na nge nazala malamu. Pona nini otikaki ngai na kende. Copain na eza foti na ngai te. Eza foti ya camarade na nga. Nga na ye baki kaka yo zaki mwasi ya camarade na nga. Yango nga na kokaki kokomi so mwasi na ngai te. Ndeko mwasi abi se fo nga tikala kozala mwasi ya camarade no te. Soki tembe to benga camarade na yo. Ndeko mobali wana aboye abiko tika wana eza makambo ya bana mike. Bakomi kosolola. Garçon wana akomi kosolola na ndeko mwasi. Mokoli le karate babenganaka. Soki babengani te bakokoma na message. Ata banaye kosolola makambo ya lipa. Ata ndo solola makambo ya njungu. Pasuka kaka. Soki na balaki yo. Soki ozalaki na nga. Mwana mobali wana pe sika kenda nano pe azwa mwasi te. Aza na mosala ya bien. Aza na ndako ya bien. Mais le seul problème, le seul démol, aza leki ya mwana mwasi wana ya 2 ans ou 3 ans. Aza na 37 ans, je crois. Ndenge kwa na expliquer. Ndeko wana aza na 40 ans. Ndeko mwasi aza na 40 ans. Le seul problème aza nango yango wana. Mwasi akomi sikoyo kosola, akomi kolinga copain na ye ya kala koleka mobali na ye ya ndako. Akomi na ba sentiment ya mobali na ye ya kala koleka mobali na ye o aza nango na ndako. Alobi nanga boye mama Frétérisse. Nayebi ke ona osalisa malamu te. Tosolaka na téléphone. Mais za moto na lingaki makasi tant nazalaki jeune. Ye pe sika kinda esimba nango te abali te. Nayebi bala nanga na ningi ko perdre libala nanga te mari mobali nanga aza boye. Mari mobali nanga aza malamu te. Na ningi ko perdre libala nanga te pona bana o na boti. Bana nanga baza tellement kitoko. Bana nanga baza tellement malamu. Bana nanga baza tellement ba innocent. Na ningi ko sala bango mabe te. Mais motema nanga ezoki epai ya copain nanga wana ya kala. Copain nanga pe ya kala alinginga. Mais nazoyeba te na sala nini. Na continuer kaka na relation yango. To na tika. Tosuwa tokutana na biso pe na biso kaka na téléphone.
copain na nga na posa amonanga nga na posa omona ete fona na posa o tromper mobile na nga te mais ko sola ne na téléphone esala nga bien ko sola ne na téléphone elongolanga ba souci mais na posa kutana na ye na physique boye te siko nasala ndenge nini nakata relation yango to nasala ndenge nasola ne ka na téléphone mpo nasola ne ka na téléphone ata kosola ne na téléphone nazosala lisumu ata kosola ne na téléphone naza na droit te nalingi natuna parce que naza embrouillé nayebi te na kosala nini bosunga ngai vraiment bosunga ngai moko napekisaka kopela nga kokomela nga moko mpe nakomelaki te tovandaka ba 1 mois ba 2 mois 3 mois tokomana te même ko tokomana kaka pa robolote toandi koyasa makambo akala soki obalaki nga soki bana nabutaki yango na yo soki nazalaki na ndako na yo oza mwasi ya vi na nga oza mobali ya vi na nga kaka boye kaka boye na minute oyo nde nazosola na ye na mobali mwana bazosola esutena kopene ya kala bazosola te me na motema na ye moto ezopela akomelaki kopene ya kala ngo nayebi ke tozosola te naye koyebi soki akozala motema na nga nabosana yo te ye mpe akomeli ye nayebi ke soki oza malamu nga mpe na ozala malamu nakanisaka yo bizu makanisi nyonso to ekendi mpa mwana mobali wana amona so mobali na ye lokola mobali te akoma komona mobali na ye okola camarade okola ndeko papa bana na ye me bolingo na ye mabanzo na ye vi na ye evanda na maboko ya copain na ye ya kala me banda abala atikala kokutana na ye te bakoma basololaka kaka na telefone babetaka ba ine nde basololaka te moko basolola bazongani kaka bomba obeta basimo basolola te moko basolola bazongani kaka alinga yeba eza bolingo eza coup de foudre eza envoûtement eza problème nini oyo ezoyela ye mpo azokoka kose définir te yango akomeni ngai mama Fuiteres mpo nasengaki bato ba histoire akomeni ngai histoire na ye oyo alobi nabeta yango peut-être bokokoka kopesa ye conseil peut-être bokoriente ayebi ke décision finale ye nde moto akozwa mais aza na besoin ya bopinion na bino mpo booriente ye bandeko na nga envoie le clavier bojuge ye te bofinga ye te booriente ye mpo na nga